La nanga malamu bata diaspora Congo France. La nanga d'abord mbote na bino. La nanga malamu. Un ou une, c'est selon. Primo. Mukambila. La PDG a souffrir biso makasi. Maman candidat indépendant azate. Bon. Nga a besoin que nazala député. Député, il faut ça nini, il faut qu'on ait un parti. Bon, c'est ce qu'on a côté un parti nini. Tobanda. PPRD, bangonde bakanga l'ernios. Chaîne mon côté bakanga plus que Molière, exaté. Bon, bakadon moyen à côté PPRD, exaté. Moïse Katumbi biso zo toyebi ka kozonga te. Ya bon? A kozonga te. Hein? A kozonga te. Ils ont la kati. Oyebi ke ba membre nyonso PP ya nani ya MLC baza basi andumba. Hein? Donc ba miteka vraiment na pakajuma. Okotanga ba omere bake ba makila ba tomala. Nano mona bandumba lokola MLC te. Babi moto akimaka koko nyanyi na China kendaka komaka shege yeyo azongi aki acheli obeli Koko Bangi mama Koko Bangi babi lelo pe avanda de to vanda de lelo papa Molière lelo a commis membre a remplacé Yoka Puissance le lokoti ya FDC papa Molière bande wa diaspora babi lugana papa Léon tuna e bandi ndenge nyeke kota FDC la nanga malamu bata diaspora Congo France la nanga d'abord mbote na bino la nanga malamu un ou une c'est selon Primo Mukambila la PDG a souffrir biso makasi. Maman candidat indépendant azate. Bon. Nga a besoin que nazala député. Député, il faut ça nini, il faut qu'on ait un parti. Bon. C'est ce qu'on a côté un parti nini. Tobanda. PPRD, bangonde bakanga l'ernios. Chaîne mon côté bakanga plus que Molière, exaté. Bon, bakadon moyen à côté PPRD, exaté. Tokei, IDPS. IDPS ango oyo na renokota oyo wapi. Il y a Félix, il y a Tibala, il y a Nano, il y a Moubake. Donc il y a des ordres Nano. Ezali bolinga te tozomona. Ezanga ite tozomona nini bango moko. Est-ce que biso tozali? Tozali. Na bitumana bango? Tokei. Tokei, hein. Zela nano. Bonio pressé le gars pro. Tokei. Moïse Katumbi biso zo toyebi ka kozonga te. Ya bon? A kozonga te. Hein? A kozonga te. Donc on n'est pas Moïse Katumbi a kozonga te donc tina moko ezate. Toke. Na lebi daza toke te, na lebi tokende. Oyo kamata sikoyo Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba otozo ngobele siko aza na mongo te. Ana mpiaka. Après 10 ans ana mpiaka il faut Amiluka. Bakiolo bazela nano. Mama Bazaïba. Aïba za famille milliardaire. Bon ba ça bon. Bazaïba koiba. Aïza la kati. Oyebi ke ba membre nyonso ya PP ya nani ya MLC baza basi andumba. Hein? Donc ba miteka vraiment na pakajuma. Okotanga ba omere bake ba makila ba tomala. Nano mona bandumba lokola MLC te. Bon, nake lokota MLC. Alors etikala ingai mutu moko. Ngana sala social nalingi politique te. Mais si on est comme député, il faut na s'allier. Bato yo se no tanga moyen. Caméra c'est sous na mongo te et puis position na e. Bon, bino moko boyebi. Ezo yeba na penza. Bon. Ça se yo yebisaka na okene pa na. Ah, hier depuis azoa libanga moko na mutu wana na ebité bon. Bon, donc opposition wana nde yango boni papa Molière kota, non? Na koti ah, il faut pas suki. Il faut pas suki. Donc moi naza très indépendant. Na yakoloba elo na lingi. Na koloba ngo wapi nde na yeko mona nona AFDL.
Au moins, on a un fidèle, on a un tellement. FDC, bango de temps en temps, bataka rapé, basa batu la majorité, mais bataka rapé, mingi, président, on a certainement besoin de problème, parce que Bahati, président Bahati a encore un candidat. Donc, il y a un problème, mais belé. Baïbié, Kokobangi, papa, on a comment Kokobangi, Kokonyangi. Omoni au BBC. Kokonani? Kokonyangi. Ah, pardon, Kokobangi. Joseph Kokonyangi. Kokobangi a pardonné. Alors, on va dire que on habite, on a la politique. Je crois qu'on ne peut pas faire la politique sans faire le social. Mais il y a des se présenter en tant que député. Autorité morale, non, Joseph Kabila. Non, je ne le pense pas. Pas ni la Congo France. Nalobi, Nazali, le plus grand combattant au Barabanenia, Yababola, Nazali, Nani. Yango botoli lume ya signature te likolo ko sambwisa mwana mboka lume ya émission babola yango chibala botoli signature. Mais bon, Lomaya apparaît Linette Somba et là on a ça batio so bato manette wala. Batio so manette wala. Basale lo koni. Maman, j'ai envie d'évoluer. Au moins que l'indépendance est difficile. Ko betanga mikolo nyonso ko kanga chaîne nanga mikolo nyonso nazaki na besoin que nakinata kama kete moko na sala social nangai ba autant mikolo yo bandako ya babola. Oui, mais zanano na président babola maman na collabo ya babola et le ngol bani na la pauvre babie mission ba futa mbongo ebele pa mo. Oui, babenga kan o bino bana poto boyebi ango Robin de Bois okoyiba moto mbongo pana opesa babola bayake pana ngapani bate na bayake pa Molière nini bayebi numéro ya papa Molière plus que numéro ya police plus que numéro ya Kasongo général Kasongo bayebi moninga batu ya honorable Jeannette Kabila na président bango nyonso babi baninga na bango wana babetaki Fayulu mwelon na moto nakene kotala ete Frank Diongo wana aza kobeta ndenge ko ngane nazo ebisa bakisa azo bakisa mais voilà bozolo bate je ko bulu mangana azo sala publicité la chaîne nanga pana ke batika ye vraiment on bali wana sa iloko moko te omoni azaki na MLC alongo na MLC akela azaki na PPRD akena MLC ayoke na pa ba Tshisekedi bon ba boye puis ba moneke azali ama sandumba Diomindongala Amutunanga. Omoni nabosa na kate terrain on soma ese na tia antenne nanga Diominde a faciliter ngai. Bon, makambo bazolo bake ya ba petite. Bon, ils ont ba petite. Mais il y a politique, il fallait bâtir bango puisque il ne représente aucun danger pour la République comme il règlement des comptes. Ezala Muyambo, ezala Diomi, ezala Frank Diongo. Baza danger te comme un règlement de compte puisque au niveau politique baza na point mon côté oyo ke ba ko inquiéter le pouvoir. Si vous mona bana biso ba film bio baza na kati ya président papa Molière alobela bana wana te ndeko radeka lobi papa Molière Margot na benga et papa Molière na yana le kateli biso babola na lobela po la bandeko nanga ba activiste ba o baza ba kangi ba carbone ba mususu wana papa Molière olobela bango. Maman moni bana wana baza na mkongo makasi. Biso attention ba beti bango fimbo bango ba melaka ngo moni abombi yango. Ngai o yangai ka fimbo moko mana bandi yango batuni ngai nana bomaki Yesu ngalibi ngai. Donc da robanga eloko moko te. Donc na nga fimbo te. Na nga biloko ya makasi te nazo sala na ndenge na koki. Na pesa bido exemple bino bana ya Congo France Mikil. Dakuta ibaza na mama Olive. Aye ko inauguré hôpital moko ya munene na clinique Ngaliema. Ngani mama, yo ozo na clinique Ngaliema. Est-ce que oyebi ke na mama yemo ma yeza la maternité te. Ah papa Molière ya solo wana ya solo wana. Ah papa Molière ko sala combien? Maman ngaso na zui $15,000 na kotia mai kuna. So na zui sasko yo 15,000 ya maman Olive. Ya yepete ya l'état. Est-ce que d'accord na ke pa babola. D'accord, qui est la bango mai. Na kolabo,
Lokola, papa Molière a teka kabatu. Na ndimi na teka kabatu, babanda esa, oa banda esa oteka oso sa eloko moko to ya okosaka bato. Nde ba député nyoso ba député ba trois députés. Banda esa, Ngorob, Swamai, hein, Mbendre, hein, Rotobobo. Bowana kitoko chilunda sali bien papa wana saka na bisote toyebi sika utaki na kolo bape toyebi sika zokende, ça veut dire nulle part asaka na ba journaliste te et il lui fallut tout simplement que à présenter des excuses, mais il est très orgueilleux. Orgueil na yewana et rosala et le remonté et rememaye et rememaye na perte na. Ozangi ba question Nambi est pas mon. Nana lo balo, bango bazo ko embrier de nana lo ba sudi ka. To ba zabi gelo. E komi ko teka ma lo ko amai pa mo le ko tika no sensible so pa bendi. Agene balotoko baba ba whisky ba pasti. Ba généraux na binote. Pour Baramoto. En genezo au talabanda eso. Papa, oh yo. Oh, Ngorob. Bon, c'est gentiment que je le dis, hein. J'aime bien plaisanter. Mais ba généraux de bazo côté sango. Oui, bien na ba boîte de nuit bazo mela ngene. Au moins bololé à moto vandi pe a sengi ngene masanga bakoko. Ba ebite ka ngene za méthylène. Hein, et c'est un poison qui attaque le cerveau et c'est irréversible. Donc ça est deux hommes bazo bebisa ba jeune na biso mais ba konzi bazo tala ba liété au manizela c'est bien maman Congo France. Oh non ba Rwandais. Oh non ba Rwandais. Nga papa Molière nazaki numéro 1 contre ba Rwandais na yeko tanga oh ba tozo tanga ba Lumeya ba Olengankoi ba za ba Rwandais. Ba Congolais baza obebisa te. Ça se combine bozanga eloko osala koloba, bo lolobo ba Rwandais. Bolo banane ba Congolais baza obebisa mboka. Bazali wana pembeni na biso. Na assemblée batondi. Na sénat batondi. Ba ministre batondi. Les anciens opposants lelo ba komi ba tia majorité. Ba olenganko yozotanga bato wana nyonso. Mais baza ba Rwandais. Na kokoma Rwandais mikolo na okoma kafurumu etu na kafurumu etu amankurukumeza ozangelo koloba discours à président lobaki te bokeba bana poto soki bazotika biso kamwa liberté ya koloba lokola yozolo wana eza puisque bango balobi soki na minute kaka batindi bajib tokopalanga nawa donc kamwa liberté wana toyebake oyo aza na makasi banga ye yenda aza na pouvoir yenda aza na minduki ata ndambo osali lokola obosana ye mais message lokola message oyo ekoleka soki eleki mabe otininga na critiquer sika ozoloba wana lobi bakangi ngai donc bokozala lisusu na message topesa bino te j'espère que ya zela nano. J'espère que bato bazolanda biso bazo comprendre likambo na zoloba. Eza te kaka bozomona ba opposant oyo bazaka na sima ba caméra na poto asangi eloko kolabo. Combattant. Bon, petit na ngai hein, mais je me vois mal na telema na poko na tala petit na ngai zoloba nini parce que côté injure sakalaka te hein. Donc bon, mais wana eza musala te. Le monde évolue. Hein? Il faut payer à mon la soirée l'or simbité, il faut aussi changer. Combattant ngombula na mbula ezo sa eloko nini. Oui, c'est ça. Del kambo message na tindi bana na bino ya Congo France. Matanga mwana mboka ya gouverneur à Congo central a otikotika honorable Jacques Bandu pour na saluer ba condoléances au tindi na famille. Na ebaki papa wana malamu bisa yambaki nga na matade yambaki nga malamu. Hein bon quoi que généré wana likama mususu mutakufi il faut pas trop le mabe mais bon azamutu comme tout autre Congolais akufi biso to kufa il n'a rien de spécial oyo ke toloba ke asala kinini natika kinini ezalo kwa makambo ya élection ezako ya bikolo yo avant ya voter moto ezate ko ya na ba polo ba retourna yo osala kinini bilana so bilana ezaki makasi en tout cas qui repose en paix tozo betele maboko. Et surtout que les hommes autour n'aient pas qui est. C'est un matin à Olgangia Natiki Bissau Congo. Ma mingi puis elle devait être avec nous. Elle devait être ici avec nous. Puis ça domaine Nabiso, c'est dommage. Bon, comme j'ai dit, c'est la vie.
Les loyo, l'obingaï, après-demain, c'est la vie, tous les laïcs. Il y a un homme qui est au musique. Malgré les manifestations, on a réussi très bien. Première édition, il y a Bakolo Masolo. Donc, Mawamingi, dans toute sa jeunesse, au Salam Matanga, peut consoler famille éprouvée. Merci beaucoup. Ozangi ba question, ozomona. Basimana oya na elot. Toza na onboke chalinga batanga komode tozela. Toya semeno toya. Ça va to kutana wana. Bye bye bana poto. Pesi koko nyenyi. Ko nyanyi te. Congo France Bikili. Yebisa bato bazo copier les réunions ba émission Molière bazo tiango na komo na bango bazo lia bambongo. Na kosambisa bango. Affaire à suivre. Merci beaucoup. J'ai bien dans le moment où les amis ambiance na kata terra banda la loto tamboli baba pandisa ngwa lingala na pesi merci vraiment na o angai moninga na nga gaz tozorane ba gaz air nyonso koma epa ndeko nanga no litambu Steve Bambote belé na yo na pesi équipe technique à Congo France na moni Muna na moni Alain BCBG kombo ndezo memisenga mbo wapi na pesi merci beaucoup vraiment à mon patron Didi Dipuma na pesi merci vraiment na Michonoka maman Bibish Noka na pesi Bevemba de bonne guérison à toi ma maman chérie la maman de la princesse Shekina motema batu ya Dr Kinda petite à propre ya Bedikia la préfète de Toulouse na ila sala na bossa na pesi Kenzo de gros bisous à toi moteur na ngai moro Mayele allo barate en tout cas papa Bianchi ça bambote une équipe Bimba Congo France ba belle fille ba belle nana nyonso de gros bisous à bino ngana bino to kutani balasima bye.